Bonsoir ba fine nanga nyonso nazo pesa bino mbote na kombo na Yesu. Na pesi bino mbote mingi na linga bino mingi ba nyonso balandaka nga na chaîne nanga Vizibula Miso. Na pesi bino bambote ya tro kwa Nzambe a pambola bino bisika nyonso bozali. Nzambe a pambola ba famille na bino bisika nyonso bozali o bozotala nga na minute oyo. Na pesi bino bambote ya tro. Nalingina pesa bino kama message moke pour na chaîne nangai. Il faut bosa chaîne nanga Vizibula Miso ezali pour na éducation, ezali pour na société, ezali pour na ba information ebele. O bokoki kolandaka chaque fois bozotala puisque na kopesa jour entre vendredi ou lundi à partir de 19 et à partir de 20h bokoki kolanda ngai puisque nazo luka kana bongisa nano chaîne wana efanda penza malamu. Po ifo bosa abonaka mingi na Vizibula Miso TV ou bien bosa abonné mingi na Facebook live na la reine omba bokozo ngai anatanda na bongisa nano site ya Vizibula Miso efanda penza malamu kwa. Na émission ngai ya Vizibula Miso puisque nazana posa koloba soki ba remarque ezali ya ba émission onazo sala bokoki ko benga na numéro o ya 076 43 29 73 19 na batu o bazali banda ba ko benga na numéro 0049 176 43 29 73 19. Mutu nyonso o azana remarque o ko benga na numéro wana ou bien ko koma na les mêmes numéros za pe na WhatsApp o ko koma pesi ba remarque to ko yamba ona ndenge ya bien to sololi e ko zala malamu mingi puisque mutu nyonso azanga ba faute te mutu nyonso pe azanga malamu na été to zana posaka ya ko bo soutenir on azo sala conseil ezala toujours kaka na mabonde libo sungaka ngape na kacha mabonde li e ko zala malamu. Nazo kende ko shite muke nazo pesa kaka mbote na ba oyanga ona linga bango mingi papa vie wa mambo na peso bambote ya tro taka yo vie nanga vie ko jage na peso bambote ya tro place ozali yo moko kaka oyebi déjà na pesi mbote pe na mobile nanga Jombaki ye moko ye wana PDG ye moko mokolo masolo na pesi pe bana nga bisika nyonso bazali na pesi bango bambote ya tro na embrasser bango na pesi bino pe ba fine nanga nyonso bambote ya tro ki événement ezali bokoki ko contacter nga à partir ya numéro wana 0049 176 43 29 73 19 na ba o bazana libanda Europe na ba o bazana kati Allemagne ba uko benga na 076 43 29 73 19. Pesi mbote na ba oya ngai papa matata place azali na peso bambote la tuna mama Leonie si mbote na mama Gode aza semek nanga wana semek nanga propre wana yaya Jombaki na pesi bambote place azali o embrasser bana biso ba biso na pesi bino bambote ya tro bisika nyonso bazali na pesi mbote na famille kana muli bisika nyonso bazali na pesi mbote na papa Boni ma événement nyonso oyo kubanda koleka mariage anniversaire ou bien problème place eleki bozana posa ki mutu aya ko filmer bo contacter nga kana kacha numéro wana to ko déplacer toye to salima kam nyonso après to sololi e koleka nango bien yango wana na bosa na ko yebisa bino yango wana na pinge na pesa bino message simbote na pa kisi na mama este place bozali na linga bino mingi talaka